professeurs à l'université, voire même les Basango. Basango. Au nom de Dieu. Oui. Quoi? Oh, il y a un pouvoir, baluka ici comme là, la rapondi te papa ici. Qu'est-ce que vous avez recherché? Oh, mais pourquoi Pauline a Panzaka? Je sais pas si. Donc, ce que vous pensez, c'est que vous avez un peu. Nous avons connaissance pour l'eau nature, pour comprendre mon client malam. On est dans plus de 180 ou 200 personnes à en Europe, aux États-Unis. Ah bon? Oui. Ah, il y a moins 1000 pour ça. Mais Moussala Nangai, il y a moins sali na bongo. Mayele Nangai, na Moussala Nzamba Pesanga ya mute sali bongo. Ma bête papa nisi. Il y a moins zakati na biso ya moto zo yepsa na batunyoso ba ko zo malongi manta. Bon, dans les années 80, effectivement, 70, Kingundisme est vraiment marqué, avec Bampevia Longo, Bakinkukusa, en tout cas, Bampevia Longo est quoi, Ndenge Tomoelo, Bampevia Longo est presque na coin belé, on appelait ça l'église à Mandala là, généralement, ils ne construisaient pas, c'était des rameaux. Mais après, et Longwe, et comme un église, ministère, tout ça, église des réveils. Ça veut dire que quelque part, l'église Kingundisme Koufa, non, c'est remplacé aujourd'hui par d'autres formes de religions. C'est-à-dire que Salita Nango, Batouamonique, et Simbité, tout ça, et le roté, les lots, il faut changer, Tokomi, et pas Yesu, et tout ça. Bon, papa, ni c'est l'autre, le Kingundisme est un angokaka. So, je vais un peu valongo, Bekizi, les Izali, Batanta ou Izali. Et comment beaucoup plus, ne va pas nous reculer dans la Kimbante que ils en abattu plus que pour les églises Nabino. Si battu Moroboé, il y a une forme beaucoup mystique et tout ça. Mystique, mystique, il y a des patrons bazakuna. Batu yandenge nandenge, voire même batu gouvernement. Bakendara kuna, butu batu belé. Yo kanzi batu ba oluka pouvoir ba ya na église Nabino. Bakena na église wanati. Église Nabino na pouvoir te. Et ça, quand la puissance, il y a marketing, il y a benda bateau. C'est-à-dire? Oui, on a eu biso bateau quoi, bata onda, bata lukutu. La puissance au bazar, on a n'y a ça. Mais autant on a promis à bateau que à aussi quoi. Et à Romata Nicolo, à Bano Mata, à Loba qui en wapi. Non, c'est après les gens disent que Congo na biso baloba ka n'importe quoi, c'est-à-dire Kingundisme ça si comme on les bit nezakini a détruire Tolanda discours et roi Léopold II alobi boki olaksa batona nzambe te batona si bayiba nzambe na bango bayibi nzambe mpungu vidi mukulu nzakomba a Congo mungu pe bongo na bongo boki olaksa bango nzambe ko répondre bango na rien. C'est-à-dire, les missionnaires, ils ont passé la continuité des missionnaires pour détruire les Bonzambé na biso. Heureusement, Awangunza déjà ça les cas. Nyon Suezo les cas, ils ont déjà prophétie, déjà Mfumukimbang. Nathan Bogomo na Nzambi Mbongo Egoya. Nzambe ya Mbongo Ego Sambela na Congo. Pasi Eko Sala Konyo Kwama. Mukile Koko ya pa. Mais côté Mananguya Tata Nzambe. C'est-à-dire elo bamaki batu bako kanisa nzambe wana prière ne ko pesa nzambe sengo ko pesa nzambe colère et ko benda liwa pasi isa makambo prophétique oui oui nzamba linga liwa nan liwe belé za yo ibiango te mais batu banda kufa boyete oui allez-y papa ni c'est yo kanti tant bino bulu baka o guérison au miracle Manisi. Mamboise belé na mukili, c'est-à-dire batuna bafunga misute. Awa prof ngunza sa leka tata kimbang. Papa, tout le monde a quand même, c'est la question que je t'ai posée, ba miracle les autres quand même mingi hein. Tout le monde a un miracle awa batua. Ba kakatani ba telema batu ba mio mezo limwa na libumu il y a beaucoup de gens hein, qui font des miracles ici na cadre ya christianisme, c'est-à-dire que puissance à Jésus et ça makasi kolega pana bino tout le monde à table au ça terre papa ni ici yo anzi ba ndonga batu na balandaka pamba en plus ba miracle ngo foye ba cause
makambo c'est ça cause faut y ba osalisa mutu yo asi mutu aza na punition nzambe ya 4 générations yo osambela bonga yo nani yo za prophète pour les membres prophète bazate parce que la Bible balobi dernier prophète isa Jean-Baptiste o misusu ba wuti wapi nana che bango prophète faut batu ba témoigner yo moko mi benga prophète miracle basala ngoto benga batu venez voir les miracles non ils abam fumu kimbango bazali yo po benga batu na mona usaba ba spot publicitaire na mai na mayo abangunza ngati mna bandongo ebandi pa bangunza na biso mengo da weuta eute pa nzambe uta inspire te yozo ango wapi o kabula watu o kebu bati maya pompi kakati maya réside so ko sa ro bango o kasi et ça la kasiko miracle en celle en prière toujours le sujet ou ya miracle tout ça toujours que c'est juste une parenthèse to kangaka mama moko buya za ko lataka pepe ko yo l'église moko ala biazo za ngunza assemblée à dimanche tout ça kabula ba mai parce que bilo ko na c'était beaucoup plus dans l'église ya petalo kabula ba mai ba passer pe ba kabula ba to ba mai ah moko alika kina ba mai boya na ba mai il a la pasteur moko azo bibenga suki descendance tenalo baba kombo azo pesa na ba pasteur tenalo baba kombo waneza tenalo baba kombo te to ya occasion na lobi ba pasteur rebelle to mona ba echuka to mona ba misu ba pesa ba echuka ba pesa mawate na Kongo echuka ezani echuka suki echuka pesa mawa ba ya osumba na dido echuka adini lesa pesa batu ba mai mwana ya nani ya sisi katenda pesa batu ba mai boya na ba mai balandaki kingunzisme sepelika otanga kombo mena yebisi waneza yo isasananga elekaki na Kongo pe bakosala rien echuka ezani nazo ko kasi tendingi banda ko leka so ina buso na busani kombo te ozo mwana je connais pas kasi yo tetinga na yebisi c'est-à-dire o alingo kabula mai za kingunzisme banda na lobelaki kingunzisme ya kolata chapeau simba kani komi ngunza mwana bendana ozo mwana c'est-à-dire balingi su makambo wana te ba monikete bo olanda batu wana c'est-à-dire papa ni sa bangunza bazali tokozonga kana kingunzisme ça va na système albanazolo baté tokanga kai orma ya pesa bato wana so ba kuna sima ju so inaye akoti na babido wana tout ça ayo balusi donc ces jours là les gens étaient déçus tout le monde ba mai wana concerné on taro ba salité na bino c'est quoi en fait za mai bibembe mai bibembe c'est quoi ozo mai bibembe ça la miracle pareil bakanga ba musicien ba na ba bibembe na kati mais bakanga pe ba musique chrétienne na ba bibembe na kati ba mona bango c'est chrétien oui yo mona kai boye bien moko kutu ba pesa qui est suspension et pas président mais pasteur a salle intervention bon miracle miracle basela ngoni biso ezama ya bangunza to lubaka zwa ye moko nzamba ebini na kosala pa eza guni izaka mai kaka mai to cheka mungu isili après ça non tout ça lengo prière tout ça lango ebele bato na biso tala ba chrétien ba go welela yango d'abord soko bwaki yango oazando kifwa kima na lundako eza puissance ya bangunza na biso voilà alors pourquoi on a l'impression que bon assiste-toi na kina parce que ma bangunza so baza ce qui baza ba Congo te babilo wango be église na bino utaka na ba Congo so mina ba Congo te na Kasai vous êtes c'est quoi cette affaire bon le problème qui est là pour le ba Congo ezape ba Bible news to famille la bazaka na tribu moko ils ont nzambe mutapona ki bango wa mindele bolinga ko pona te ngana ande kona yote soki nzamba poninga ndeko na yo pasi nino komona OK biso nyo to ba Congo voilà za ba texte belé awa ba tu bazo benga bon ba uti na ba Congo bon il y a aussi vous avez une hiérarchie za bangunza ba konzi bangunza oui to ndenge nini te hiérarchie na biso axe central la mseza mfumu kimbango c'est-à-dire ngunza na biso lokwa le 6 avril lelo batu ba vénérer ba kumisi na mangomba na biso parce que yini mutaza axe central na biso ba prophète ba yaki belé mais oyo asalaki miracle ya kokamwisa batu eza mfumu kimbango atelemisi bakoka alamusi bibembe alobisi alamusa 157 millions oui ba 150 et quelques a komisi papa ki tatila mwana mwasi
abotisi mfunda bimisi mabele comme si do makamba ya pedo bandaka do abuka ki mibeko yemta bandango abuka ki mibeko nzambe comme si pona kolakisa force grandeur siko wana mutu wana akomi lokola nzambe akomisi mutu mwana mwasi akomisa pe mundele mutu mwindo atali abwakela ki so ya tali ebwa komi mutu mwindo. Non, c'est juste la peau qui est devenue mais nani mwasala non c'est là kwani yongo kama magaya papa kitatila Point nous autres camarades pour pas quitter. Dis-moi, comment moi c'est donc tout est brûlé. Et lis-moi combien moi si. Ah bon? Oui. Comment ça s'est passé? On a vu ça? Oui, Zali, Bakimbangi c'est voilà dans la Ah bon tu peux? Ah oui, tiens, comme à Koufaga moi si bon. Oui. Et qui n'est pas. Et comme moi si bon moi mité. C'est la puissance de Dieu. Ça va. Bon. Hein? Bon. Alors, et puis ce que bangunza ba so PV et utara wapi ne bangunza ba ozo PV nyoso zo utepa ya nzambe mission eza ya positif mission eza ya négatif to batinyo eza ka malamu ozo comprendre mais ki ngunzi me molimo zo utepa ya tata nzambe à travers bancetre bon nzamba la ta c'est dit badma kufa ozo comprendre oh mais comment bongo ba israélien ba meki na tabernacle ba cheki mikuwa batu bakufa ngomba na osa miracle mais bazo beila à travers nzambe. Ozomona mikuwa batu bakora batu tout consort, c'est-à-dire kingunzisme ezosala na milimo ancestral eza kotelemisa batu baza ko sauter baza ko faire miracle na bango. Fumukimbangu da texto hein? Oui, wana afalo. Fumukimbangu d'après Manzuzi aza nzambe tontoma Adam depuis Mbudi. Manzuzi, tu rappelles Manzuzi, il y a un certain Manzuzi. Oui, Manzuzi moi les gars. Bon, d'après Aza Nzambe tontoma. Tiens, Aza prophète dédié, c'est-à-dire envoyé tout moi, envoyé dédié. Nzambe mutatinda qui pour na biso ba indo. OK. Papa Okosi Yezu azaka kamoko. Bon, waneza na normal pour na sa ba recherche o ba lakisa eka lokwa ba lobani 1 + 1 = 2 a tchanga na mutu. Mettons comme on a pour la première c'est comme -1 au 1 mogoza suspendi et bana ko mona na tebu. Bonsoir mutuwana ezonga ka grâce ya Mfumukimbangu. Bonsoir mutu wana ezonga ka grâce ya Mfumukimbangu pour azalaka na programme na ye pe sauver na biso ezaka ka Mfumukimbangu et non des sauveurs pour et non deux sauveurs pour un peuple. Pour les abattre nabino. T'es monté na bisoté. M soit sali ba recherche et il est confirmé. À vous les grandes émissions, vous savez que tinda texte non les grandes émissions. Ah. Papa nanzimite nzambe azaka kamoko Yesu Masia. Il paraît que Kimbangu akufa te, vrai ou faux? Kimbangu akufa te. Ça veut dire Kimbangu tango akufi na 51 azo sala na 50 ba moni na loa. Ba comme moni partout. Azo sala ba apparition. Il paraît ali sumura fongamba sumura. Bon wana eza bon na mona ya ba Kimbangi c'était. Pour na mona pour na témoigner. Faut go loba. O bango ba loba ka mais à reserver na imona ndonte. Qui est le fondateur du ngundisme? Kingundisme et bandakala avant que tout ba prophète baya ba mama kimpavita bayaki bato ebele bayakala mais siko ba o bayaki siko ko bundela mindele lokola ba révolutionnaire na lokuta ba kotsela biso ya ba église ba paya o bakanga milimo na biso na ba ginkakasa ko freiner yango. Ça veut dire quoi ginkakasa? Kasi milimo kasi prison ya batute bozi molimo bokangi bolesa yango bitabe. Yo monamo. Oui, na yebi ba secret wana. Nga le konyo oloba na na yebi. Bonsoir Okosi biso. Ba yebite. Papa Kimbangu ateyaka na kombo ya nani? Papa Kimbangu ateyaki na kombo ya Nzambe. C'est pas Jésus. Te bazwa ni na Gilles Chomé. Bazwa ba procès na ye o ba samisa ki Mfumu Kimbangu. Attention na za livre Gilles Chomé na ndako. Gilles Chomé tangango na za ba procès Mfumu Kimbangu. Dieu n'a jamais transformé un homme à une femme. Ce sont des pratiques diaboliques. Ayebite. Katakitaki ça va. Balimousier nyonso. Il y a évité pour éviter histoire té. Akene mission ya bokundoli ya Kimbangi ça que nous mona suma mbebele za kuna. Tu vois Kimbangu piniswa moneka ya ulimusa kasi puissance pona relaxa grandeur na yete prophète mona salama kambande ngwana tena mukili.
Oh, des histoires, enfin. Bon, nazotanga toujours ba texto. Papa Nzouzi. Il y a beaucoup de textos qui entrent là. Voilà. Bon, voilà, on va. Alors, Papa Nzouzi, Ozo Sala, Ozo qui était à un stade en Banzango. Pourquoi? Nazo qui négocié à un stade en Banzango, un stade qui était moko. Pour nous panzaka sango ya mfumu kimbangu te ya ba prophète Nabiso. Naza kuna le 1er juin. De 9h titre aussi ça makamu Nabiso. Le 1er juin. Le 1er juin naza na stade qui était moko. Nazo kende côté à batu sango ya mfumu kimbangu. Bandango peza blague te yo. Oh Bandango eza blague te za Congo te. Ça va. Qui ça eza kuna makambu ibele. Hein? On va revenir sur ça. Hein? Est-ce que tu ne vois pas que c'est anormal, Moutoua Koufa, Amona, Babanorumonae, il se par-ci, par-là? C'est encore un texto. Bon, Jésus passe avec l'apparition, tu n'as pas qui ils sont normal, ils sont normal. Ceux qui te côté dans ma batte, Koufa Ndewana, tu au côté ma Kambouana. Bonsoir, ceux qui m'ont wa Koufate, Bongo, Kor, Oyo, Ezan, Nkamba, Yanani. Bon, il est là ici. Kasi bino moko webisa biso ke kimbango eza kuna lisumu rezo ya za kotala ipeleza ta iza na bakimbangi se mutu balobi ko lisumu eza ko ngana ona mona te fona mona pona ndima te hein mais yo pe mo pe mo komsute o ki ni parce que boza batu suki moko o senga audience te ok pe kotala ah oui toza batu moko mais batu na batu bazo prôner fumu kimbango selon inspiration na bango. D'après lui, qui est Jésus-Christ et Dieu pour lui? Nzambe azali poni okomata na munoko mboka note vidi mukulu atanza kombata fuka radie. C'est-à-dire biso pona biso tolobi Nzambe mpungu azali Dieu créateur, Jésus est un prophète comme tous les prophètes. Ah oui. Awakani na Mahomet, oui, na Bouddha, na Krishna, tous les parce que chaque coin bazon di ma ba prophète na bango bazo sala makam na bango bazo ko inventer tout comme ça. Oui, toujours continuer émission na biso tout temps ba texto. Bonsoir, likambo ya ba kes oyo e utaki likolo e koyaki na ba Congo ezaya so. Ah, ezama mbalukuta. Ça veut dire quoi? C'était quoi? Et balobeka kes moyo e koyaki misu balobi na mbanda kuluzo misu babina bambeko ba misu balobi au juste ce que ya solo. Et ça m'a journaliste, il faut bien que ça recherche. Quand un journaliste c'était. Mais vous croyez à ce genre de choses, non? C'est ça le problème. Non, tu crois voilà, un autre texto. Bonsoir, juste lui poser une question. Leur Dieu est Kimbangu ou ils ont un autre? Votre Dieu maintenant. Parce que ce Kimbangu c'est qui pour vous? Sauveur. Pour sauver Nabiso. Prophète. Alors, au-delà de lui, il y a un Dieu. Naza catholique menandi makate ke nzoto ya mfumu kimbangu ezalaka na nkamba. Ah, ozobenga quand même mfumu kimbangu. Mfumu. Alors, andi makate ke wani ezasiko concert, ils ont Italie concerné. Que vise votre religion? Votre religion là. Et visera nini? Mais il faut tous en religion d'État. Le quoi baninga nyo swazana. Ah, on écoute charia. Ah oui, religion d'État. Ah bon? Partout dans le monde des alliés. Il faut écouter la religion d'État. Désolé, Borisite. Bonsoir. Question nanga. Bonsoir. Question nanga Ezaboye. Pona nini bondimela kanzambe te e bongo kimbangu nani akelaye ces gens-ci mandata depuis Binza. Moi tunyalo nzambe kimbanga saki na komba nzambe tondi manzambe te pour mokele likolo. Mais quand vous dites que Dieu a créé c'est ça votre philosophie, chaque peuple a ça. Si ils sont réels parce que sur total Jésus aïe na Matthieu 15:24 Rabbi Jéné est envoyé comme brebis perdu dans la maison d'Israël. Ma comment peut les gars qui n'ont kuna na Israël biso to zalaki na bisoté. Boyega bokoti biso ngana makasi.
et non on a 15e siècle bongo banda là banda d'Égypte kuna ba roi Ménès bazo asangisi ba pygmy balé double des maîtres des mers to bandi ko kita na ba 1600 batu ba wuti ba syrien ba ko bunsa biso ba Ixos ba wuti na ba 1100 ba ko bunsa biso to ye premier foyer métallique biso batu mwindo lelo tozongi sima ba pyramide biso lelo batu mwindo bazongi sima. Apparemment, il vit moi histoire. Oh, ça c'est révélation ou t'as la classe quand même dans un télo quand même. Ah ok. Oui. Ah, aux un télo. Oui. Autant à qui what? Mais attends, il y a une classe na nini awa na ITSR. Dans la classe à Mindele. Mais classe écriture où tu vois. L'Afrique elle est berceau de maintenant. Batuna nyoso bazuma ile wa Égypte té. Axum o izaki lelo Axum ezani Éthiopie non? Mais oui, allez-y aussi. Oui, na tuna question moko ce qui est le ma biso. Biso ba quinois. Oui. Prenons les Africains tout en Égypte. Pourquoi il n'y avait pas d'écriture ici? Écriture en Afrique centrale, il y avait presque pas d'écriture. Mais ils ont révélé inspiré par l'écriture que nous voyons ici. Fallait tant monde là zo ya kuta biso pe na écriture na biso le roi ba éthiopien. Non, mais c'est l'écriture et tout ça. Éthiopie l'homme au visage bleu. Éthiopie monango mais kombo nango ezaki Axum. Soko ke style lo munokwane lobamaka Axum. Ozomona nibi lelo otobengi Soudan ozomona makamni Hérodote aluba makambo ebele kuna makamni na luba lobana c'est-à-dire batu fallait ba yeba les grands Tchèques Tadiop pardon aluba ki makambo ndenge na ndenge baboya ki kutu makambo na ye ba thèse na ye ozomona pour la vérité pour na mutu mwindu est-ce que batu bazo sala biloko wana ba grand historien bazali bokota na ipena bokende Kimbangu ateyaki pardon Kimbangu ateyaki liloba ya Nzambe. Kimbangu ateyaki liloba ya Nzambe alobali te que azali Nzambe mais bino moko bokomisi lisusu Nzambe. Quelle contradiction. Komisi Nzambe tete obenge mfumu Kimbangu tutulu bantumwa ozomona azantumwa pourtant wazaki na sina na bandako bobino bokumisa Yesu Nzambe akoma Nzambe par rapport à quoi Yesu as fils de Dieu fils de Dieu nana ngabo abote ina nani biso ngapi na fils de Dieu Yesu abote mina molimo mosa Nzambe Sainte Maria wana kulukila Nzambe makamu papa Nzuzi koya neki ngombi na baki ndeko moko avande kasi ko vandiwa na comme on est évangéliste Dieu merci Kinsala ya kufaki voilà donc c'est que vous en avez ma conteste akufaki asali 3 jours ake okuta Kimbangu na kati ya paradis me bakangai ba chaîne tout ça azana mawa azana lobara donc moi azana ba problème mo boye quoi azana kati ya prison lobi Kimbangu akuta na Kimbangu basololi Kimbangu ebisi visa yo na ebisi ko mona Kimbangu kutakufa yo bobota mena ntezana sisa kuta na Kimbangu visa Kimbangu ebisi ndenge naza bakanganga ba chaîne parce que na mukikuna batu bazo komisanga Nzambe bazo yemba ngai ba moninga la sauver na bango kene ko sabango kuna ke basika makambo na bongo simanga ba libéré bon ayanga na kotaka tout le temps kuna pas batu bakufa aya tout ça ni débat okota resa oui moi je suis grand maître c'est-à-dire oui c'est-à-dire mais nazo nazali tenzuzi ngoya c'est-à-dire nazana mayele nazamona nsangu pamba c'est-à-dire ezana mayele muzi ayebita yana na lakisa ye po ayebita kota kindenge nini tanga kutena Kimbangu apesa ki nini na lakisa ye kutu na pesa na secret ndenge bakota ye makambo ni na yebi soka mona ki makambo ilega kuna ko ya uloba makambo te makambo ilega na ko mena lo ba remission bat bakufa to sano bi mission bat bakufa o azolo bana yebi logo te si réellement ya mona Kimbangu ayebi Kimbangu te tamsa ke no mona koko na bango ya ndoki wali yaki bakina ko kange kuna tamsa ko lo ba Kimbangu yebi Kimbangu yebi dimension Kimbangu azana azapi mais Kimbangu aza grand aza loin wapi tous les grands prophètes batu ebele zela na papa nanga bon na boyela yo biloko batu pa ya poto batindeli ngai bilo ya normal ti bilote ba CDT mundele azofuka mele fija mfumu Kimbangu bazo sambela ngona banda ni na ndako bon on les a mundele muka zo déraper na façon ti azo déraper ti azo mundele aza na connaissance koleko
mundele aza révolué azala bazoba lokola biso baafricain te mais pasteur wana ayebi te parce que baréalité leka parce que komba kimbangu ebanda kolamusa bato avoi kombo abotama kimbangu fula mwani bembela muki kimbangu fula mwani bembela muki elingi koyeba d'abord ni kimbangu mbangu di ça veut dire kasi mutu ye kozipula mazipa mabomba mate oyo amundele akotia kokosa biso mpo lelo ezalaki gomba po tokota ezalaki mpo soki omoni kokono dans l'époque anda okota seka azalaki boyi mais grâce à kimbangu lelo tomokota gombe bato bazwi indépendant soki omoni babangaka biso na mokili baambassadeur baambassade ya bapays témoignage si kimbangu bazoba l'homme en panne abanda kobimela bato ebele mpo bazwa indépendance na mokili oyo. Il paraît qu'il n'a pas un roi Léopold. Oui, Kimbangu. Bon. Oui. C'est-à-dire, il y a un papa Niger. Admis en prison. Admis en prison. Alors, tu comme une émission, tu retenir que le 1er juin. Bon, le 1er juin, dans un stade qui était moko, tu as qu'on a poto vénéré Mfumu Kimbangu, les grands prophètes à Moutoumouindo. C'est-à-dire ceux qui montent à l'ingaz biso papa Niger. Oui. Alanda biso na bumbu na veni mafuta ni moni ba bloko ngo place bima kasi yoka bunge bima ga ba bumbu ba selembao siko bumbu eza mabe ba te eza mabe te eza bisika ba biloko ba boye c'est que bana bumbu ba mono ba beto papa ici mais ce que to minisi bo minisi bumbu te ils appellent la place mais ils ont dit que bah sur bateau kuluna mingi bazara na yolo tout ça et c'est le cas donc n'est mon besoin bah yolo yo kapapa papa manisi tika na pesa bungu allez-y rapidement je savais que ça ne pouvait que venir de ces gens des coins là non bon allez-y mais parce que beba ya oui na bumbu na veni mafuta numéro oui olandi biso na lutende na quartier Nimbi avenue Maseta olandi biso na Kanluka voilà ba milliers ozo boya ba milliers na kisasa ba milliers ça vous appelez na Gombe ouais na Gombe awa vous allez na Gombe pourquoi na itoza na Gombe Gombe d'abord ils senga moi makoki est-ce que l'église amene bandeka bon non continue on va terminer oui na Kanluka na quartier 1 avenue Kasanga numéro 2 oui olandi biso na Kimbangu na avenue Nginge numéro 11 oui olandi biso na Njil na quartier de avenue Kenge 19 oui olandi biso lisusu na Makala voilà. na avenue Kodia numéro 68 oui ozomona bongo siko yo olingo loba makamazo numéro na biso ezali 039 oui 18 17 37 nini susu 09 99 18 17 37 yangwana papa ni il fallait aussi laver ba téléphone na noir besoin code non de la non téléphone eza science terminé on doit terminer oui yangwana to lobike batu nyonso toza na stade ya Kitemoko le 1er juin na ba Congo na Banzangungu tozo que nous vénérer les grands prophètes Nemson Mfumu Kimbangu. Voilà, ba texto ezebele bandeko batali ba appel pezebele mais boyebeza télévision Zangonga, donc on ne peut pas lire tous les textos. Bon, prochainement, préparez déjà vos textos bien avant, au Tindango déjà, bien avant pour que tout le temps aussi comme il faut. Et l'émission, je vous l'annonce dimanche à 20h, toujours na Numérica Télévision. Rediffusion, ils allaient lobby lundi à 11h. D'ici là, je crois qu'on a fini. Nzambe, Uto Sambe Lara, Apambola Bino. Est-ce bino ozali ke tosagani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango Congo bokomona pamba lobi bokolula yango Congo ya Afrika Congo mboka ya kitoko Congo bakobikisa yo Congo ya bakoko
Thank you.